précision mbote bisika bozami partout dans le monde entier pour Rolanda Biso à travers chaîne YouTube na Congo Live. Oui, mais ça na ko lobela bino actualité politique ya mboka na biso Congo. Ba lelo penza to ko sur la politique to sur la question d'actualité penza ko tambo na mboka Congo. Nazali ngamoko te, nazali bongo na mwana mboka Michel Mangala, wazali moko ya ba communicateur ya Lamuka pe moko na kati ya MLC ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Na penza to ko solola sur la question d'actualité. Mbote Michel Mangala. Mbote Mwanamboka, mbote na bayo ba kolanda biso na pesi bango pe mbote mais ningi ko pesa précision moko. Bana ya mboka sengi bayeba que toza koloba awa na kombo na biso parce que en tant que communicateur ya Lamuka et en tant que coordonnateur ya éveil populaire ndina koloba voilà non éveil populaire parce que biloko éveil patriotique yega lelo na pas ya mwana mboka mukuna oyo boso abandaki côté les mela combat mais lelo ayebi réalité ya combat donc to pesi mbote et oyebi ke MLC eza parti munene eza na organisation na yango donc biso tozali na droit ya koloba kuna te hein tozali na droit ya koloba kuna te nde to koloba na kombo ya en tant qu'un acteur politique mais bon tu peux ta la Lamuka non mais je suis communicateur ya Lamuka na communicateur ya Lamuka mais maloba na koloba eza ko engager MLCT eza ko engager MLCT eza ko engager ngai acteur politique eza ko engager plateforme Lamuka. Oui, moi mboka Michel Mangala, ba mboka bozu penza précision na moi mboka Michel Mangala, moi mboka Michel Mangala, boni basangwa Lamuka, boni président Martin Fayulu, c'est comme si Lamuka mikolo est là lié. Non maman. Lamuka se porte à merveille. Parce qu'il faut bana Congo ba yebake to sali musala moko oyo etalisi ke mboka oyo makambo malamu ezala quitté na élection ezala qui très chéri Chilombo azali wana pour na volonté ya Kabila alors par conséquence politique ya le peuple d'abord et ko kisamate donc Chilombo azali toujours ko accompagner Kabila pour que Kabila aya ko zonga na 2023 ce qui est moka ko zonga te ko tinda piona ye parce que total a fait ndeko Chilombo atalisi biso ke tant c'est le temps tozaki biso nyeso Kabila alingi kocha un pantin a ko chauffer siège kino yemoko aroya ko sa nini ko zonga ndeko Valentin Mubake atalisi biso ke no alobi que les vrais dauphins ya Kabila azali na opposition. Tomoni na Genève. Kuna après avoir kosolola ba leader ba bimisi candidat commun kaka na tamoke et ça n'est même pas un jour à quelques heures après ndeko Félix na Vital Kamerhe ba ko tali sabiso ke non ba yoki base c'est pourquoi ba kei na ba bimi ba kei ko sala cash ba kiti Kenya n'est-ce pas ba komi na Kenya bato bazaki na misolote mbala moko bazu misolo mais Henri Magie atalisaki biso la vérité pour dire que non likambo ya Kenya Joseph Kabila abengaki muninga na ye ya Kenya po ayebisa ke ayamba Kabila na Tshisekedi après ça bango ici ka sala makambo ba ko sala donc il a même confirmé pour dire que cash ezali création ya Kabila. Donc FCC Cash et ça dit création il y a Kabila. Donc Lamuka et ça lié un grand travail. Pour la côté ça devant communauté nationale et communauté internationale au Bakina ko cautionner victoire il y a Chilombo ba yeba ki vérité. Là c'est la communauté internationale. Ba yeba ki vérité mais pour na ba garantie secret bazaki obligé bah il y a qu'on reconnaître Ndeko Chilombo. Mais les communautés internationales au Bazaki un peu na doute. Pour communauté internationale, communauté nationale au Bazaki un peu na doute.
lelo babana ko bano posa na biso ezaki kaka to mona kaka mutu moko ya opposition akoma wana mais mutu yango ya opposition totalisi bango ke azali volonté na bino te azali na émanation na bino te. Kabila a joué jeu pour que Landa a conservé pouvoir ya Kabila yango azako sala lelo peuple congolais ba comprendre yango pe ba komona sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sécuritaire. Donc tout ne marche pas. Lelo communauté nationale banimi ya solo que Tshisekedi ndeko Félix Tshisekedi azali na ye pantin ya Kabila azako accompagner Kabila mais etikali maintenant que population wana comme bayebi que pouvoir ya Tilombo ezali ya bango te ezali ya Kabila akangi souveraineté ya peuple congolais et yango maintenant etikali travail autour sala pour que population na ba s'en prendre en charge afin que ba récupérer pouvoir na bango. Bon récupérer na mondoki na soulèvement populaire to na sika pe mona mboka Martin Fayulu akozwa et bonga ya coordonnateur masango pe yango siko boko ça penza ba action makasi pour récupérer pouvoir na ville to boko sala boni bo. Maman to ko lubango mikolo nyonso que la muka c'est le peuple congolais. La Mouka, ce n'est pas Michel Mangala. La Mouka, ce n'est pas Prince Epenge. La Mouka, ce n'est pas Nico Mayengele, Steve Kivuata, Blanchard, Maman Chantal, Adrien. La Mouka, ce n'est pas le président Eli Martin Fayulu, Adolphe Mozito. Mais la Mouka, c'est un état d'esprit. Bisso, toujours talisa peuple. Qu'il y a solo. Na démocratie, le chef c'est vous. Parce que tango tokendaka élection, to zonga ka epa ya peuple wana. Peuple wana zolongola une portion ya pouvoir na ye. A ko pesa epa ya ba eli. Donc tant ko pesa bango, elingi koloba nini? Elingi koloba que bino bo kene ko travailler na place na bino, na place na biso. Bino bo travailler pour na bumu na bino te mais bo travailler pour na biso. N'est-ce pas? Tango tozo ko remarquer que bango bakomi wana ba ko travailler pour la population wana te mais ezali na peuple wana n'est-ce pas ba yebisa ba prendre décision finale to ko mona ngo na ndakisa na France to mona ki régime ya Sarkozy asaki mandat moko peuple ba sanctionné to mona ki régime ya comment ça s'appelle Hollande asaka mandat moko peuple a sanctionné yango biso to ko talisa peuple na biso kasi peuple ngolo pe batela bango confiance na mwana mboka Félix Antoine non peuple a confiance c'est pas na été to ko sa peuple apprendre à se prendre en charge obi pourquoi notre peuple azako agir te madame jusque là yo za mopanzi sango oyebi makambo na koloba so tuni congolais nyonso pe congolaise nyonso ako talisa yo situation ya mboka souffrance ya mboka ako loba kutu ke esengi na biso ke to sanctionner bango mais maintenant peuple a la capacité te ya azo plutôt a la capacité wana mais azo kokana no ko agir te obi mayoyo ezalaka kimia keba ya maya kobanga parce que bombi bangando et bombi ba nyama mabe ba mbisi mabe na kati wana oza koyoka ke maya makelele. Donc, c'est-à-dire quoi? Ezali, j'ai à M. Kabila, Peba Rwandais, il y a qu'à rendre les Congolais faibles, n'est-ce pas? Pour que les Congolais aient une mesure, il y a quoi agir. Congolais à vivre na taux du jour. Kobo sanate. Kabila a semé le régime qui a terreur. Ya bobangi atie régime ko ya bobangi et lati bato motawa mona soki na bimi bako betanga masasi bako kangangai bako bomanga omoni eloko wana elongwaka nanu elongwaka nanu noki te à rendre congolais pauvres pour que congolais à vivre na taux du jour donc akoki ko revendiquer pendant même une semaine pendant 2 jours parce que ceux qui a revendiqué lobby a revendiqué lelo lobby moya a revendiqué parce que bana esengi balia bana esengi bamela
tanga ko tala bana moral na ye ezali clarté yango to ko yebisa na ba congolais que c'est cette étude là que nous devons mener. Mais madame, je suis en train de vous dire, et ça le levire, tout ça n'attend où il y a levire. Comment on levire? Moto soka beti pati ya mapa, beti. Moto ko kansa ke go vimba te. Tika ngo tango. Osa ko yoka. Na ndenge to ko baboye déjà patu wana ekomi ko vimba. Madame, attendez tango ko beta kano. Attendez parce que madame il faut yeba. Nous devons mettre en échec les Rwandais et les concepteurs. Il y a balkanisation, il y a Katamboka na biso. Moi mboka Michel Mangala, tout ce que sur la penda mais matali la muka Kasiming bazoko accuser Martin Fayulu ko lingaka to kene na dialogue pour te bazo mo solo na dialogue kasi ba imboka pe ba bimboka ko kene na dialogue te esengeli peuple a telema pour te souffrance ici. Tozali koloba boui. L'article 64 ya constitution na biso et pesi ndingisa na mwana mboka nyonso à faire échec na pouvoir o ezwami na makasi. Mwana mboka congolais pe congolaise nyonso azali na pouvoir wana parce que constitution et pesi yango tango monike mboka ya kokene na mobulu et que pouvoir evandi wana ezali pouvoir ya makasi ba ko diriger na makasi ezali contre volonté ya peuple congolais nyonso akoki ko se lever pour faire échec na ba konziona bakangi na makasi. Mais tango koloba dialogue madame je vais te dire une chose ndeto lo ba ezali soloti ezali dialogue hein mais dialogue pour quel but? C'est ça le problème. Dialogue pour séparer le Congo? Là nous disons non, n'est-ce pas? Oui. Et nous disons oui, dialogue pour que le pouvoir revienne au peuple congolais. Mais si le pouvoir est un peuple congolais. Landa, égalité maman. Est-ce que donc je disais dialogue avec les Congolais. Je dis avec les Congolais. Oui. Mais pas dialogue avec les concepteurs. N'est-ce pas? Il y a balkanisation à Mboka Nabiso. Pas dialogue avec instrumentaire, instrumentisé souffrance du peuple congolais. Là nous disons non. Mais dans ces cas d'espèce, comment on a le président légitimement élu, alors bien le comoko clair. Tout ça la réforme. N'est-ce pas? Parce que c'est la possibilité. Il y a que zongisa congolais bokonzinaye. Je parle très bien congolais, pas les individus. Et c'est cette logique que le président légitimement élu Martin Fayulu Azana Yango. Le président Fayulu Azana logique qui était que parce que yé kaka yé non Azana logique ou anate. Pour Izali l'autre camp et Taliban na batu FCCND bazoko kotisa ka batu lukuta wana. De preuve ane na plan sorti à crise. Ezate que yé kaka ndé azana pouvoir. Non. Bon côté. Donc dans ces cas d'espèce esengeli na biso tozwa na ba institution ya appui à démocratie parce que ba institution na ndemute vandi saka démocratie na mboka. Ce ne sont pas les individus. Ce sont ces institutions qui est la CENI, n'est-ce pas? Qui est comment on appelle ça? Nini organe nabino c'est ça hein? C'est ça. Ba institution ya appui démocratie. Pe tokozo le sous la Cour constitutionnelle. Qui valide les élections. Donc, ce qui t'ozui, représentant et pensa oyo, yamalamu oyo ba ko respecter volonté à peuple. Ce t'ozui par exemple lelo, t'ozui le kola moto le kola le cardinal Mosengo. Ambon ote me Mosengo. Je parle bien, je pèse mes mots Mosengo. Bobo ambon. Te ambon azana exercice ya pouvoir na yeti. Donc akoko koya kunate. Pour Mosengo, azui naye pension, à koki c'est donné pour la tâche mususu. Mais vie carrière naye, vie sérieux naye, vie
notoriété na ye nana ngwa ko ya ko corrompre mosengo soto zu muto bongo ba tie na seni nana wa ko comprendre est-ce que l'élection vous a triché madame soto zu muto lokola juge wasenga un juge honnête et juste hier aux okanya raté non madame il faut être sérieux dans la vie bon na banzike ezaba misusu ba tracer histoire na bango na ndenge ya mabe mais il y a des hommes sérieux dans notre pays. Même pas juge Wasenga, il y a Bamissu Bazali, les hommes sérieux. Topé si bango ba responsabilité na ba cour constitutionnelle wana. Tozui na côté ba sac wana, il y a des gens sérieux. Les ala ko ba o bazali loté, ba ko sama na ndenge na bango. Pour protéger régime mutu moko songolo mpakala, régime moko songolo mpakala au détriment il y a peuple congolais et le misère et souffrance. Bango peut-être ba pesa bango mwa kanyaka. Bako vivre mais bako ta la progéniture na bangote et que to zui batu sérieux to tchewana il y aura du sérieux madame pour chiter pour que na chiter pour na point aux akutuna donc en soi dialogue ça m'a bêté mais il faut voir nanani bozo solula c'est ça le vrai problème. Deuxièmement biso tozali na option nyonso yo ko sala ke pouvoir ezonga na maboko ya congolais pas na maboko d'individu. Donc pouvoir il y a décision pour na ko élire bandeko ko élire plutôt mandat représentant au sein des institutions et zonga na maboko ya ba congolais. Nous sommes d'accord avec toute ces démarches là. Que pouvoir est zonga na maboko, je dis bien, je pèse bien mes mots. Na maboko ya peuple congolais, non na maboko ya ba individu, non na maboko ya kabila ndenge akangi pouvoir na makasi. Wana en tout cas on ne peut jamais accepter ça et on tolérer ango ata mokolo moko te. Mola mboka Michel Mangala to ke penza na matali bokono o ya coronavirus o penza et ko sala ba dégâts déjà na ville province à Kinshasa to moi mokolo a lobby déjà dire kaba ya ministre économie ye penza waki na bokono o ya coronavirus to ki message à chef de l'état na tina ko sensibiliser population na bokono o ya coronavirus ya pekisi ba fêtité ba restaurer salate bibembe et la makara kuna na morgue a pekisi bana ba kende kila cité ba université fermée donc le lobby pe ba ko ese ki penza mitindo kasi ba lobby était na mituka transco et soukara à 20 personnes esprit de vie 16 moto moko taxi pe moto misato aussi longtemps ba chauffeur ba kolela babi carburant zaka ya ko mata ndeni ba ko ba versement na bango soki ba ko mima bato wana mikie ko lobani na bokono o penza et kotia penza ko banga na bomoto ya peuple congolais. Merci maman pour la motuna na koyebisa peuple congolais likamboana le président légitimement élu Martin Fayulu abetaki madame abetaki mbela pour na koyebisa ba paisible citoyen congolais et congolaise nyonso ba se conformer na logique na demande ya OMS va respecter règles d'hygiène pour se protéger avec cette maladie, cette pandémie, il y a Covid-19. Ndeto kotinda ba congolais nyonso ba yoka président na bango Oyo Bakenda. Je parle du président Eli Martin Fayulu qui est le président des Congolais. Théo Kanamala Mundeko. Ils ont confiance au peuple congolais. Après ça qui Ndeko Tikana pesa na message pas ba Congolais. Bayoka message au président na bango au Bakenda qui ko élire na élection le 30 décembre 2018. Ayebisa ki bango ba se protéger contre pandémie oyo ya Covid-19. Ndeto kotinda ba congolais nyonso bayeba ko sukula maboko en tout moment basimba ka ilongi na bango pamba basimba ilongi na bango te ba solola kana musika na espace ya 1 mètre donc bazwa ba disposition oyo nyonso le président légitimement élu atalisaki bango
parce que alingi bien ya peuple congolais, alingi que Congo ezonga na dignité na yango, pe alingi te que congolais moko makila na yetanga, parce que intelligence ya congolais moko ça peut changer notre république, ça peut amener et koki ko amener mboka oyo na kati ya développement. Madame Ozo tunangai makambo ya ndeko Félix Antoine Tshilombo. Oyebi mutu oyo azui pouvoir oyo ezali ya yete. Akoyeba eloko ya kosalela yango te. Vous le savez pourquoi, madame? Depuis que ministre ya santé, ministre de occupation, ya santé, a talisi na face ya communauté nationale et internationale que Congo est maladie wana ya coronavirus. Madame, effectivement, c'est ce que je voulais vous faire voir. Yo ministre qui est censé avoir toutes les informations. Mais aujourd'hui, ça va information contradictoire. Quelqu'un qui sème les doutes au sein de la population congolaise et rendre le peuple congolais na difficulté à croire na RDC na maladie wana. Et ni kolobanini. Il cherche que les Congolais bakoufa pour que plan na bango occupation et arriver. Madame, soyez sérieux. Depuis ce temps-là, prenons le cas que coronavirus est na kati ya Kinshasa et leki bato bayaki wana bakiti na aéroport bakutana bato DGM bakutani na bato ebele bapesani bambote. Mais madame, vous ne voyez pas que ba mesure ya sécurité bazui yangote. Donc ils ont laissé que ba propager virus wana et tambola na Kinshasa bato bakufa. C'est cette question que nous pouvons nous poser. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, Ndeko Félix a eu ma décision. Oui, ma décision est qu'on a malam. Mais est-ce qu'ils ont étudié minutieusement les conséquences il y a décision sur le plan social, il y a peuple congolais? Madame, réfléchissons comme les intellectuels. Bazu décision. Nakati ya babis, nazona nakati ya taxi. 3 personnes. N'est-ce pas? Aussi longtemps carburé ça a pris. Effectivement, madame. Yo moko za koloba yango. Il y a un manque à gagner. Ba chauffeur ya taxi wana. Ba versaka mi solo. Na ba kolomituka. Ba kolomituka. Bangonyo so baza ba locataire, bangonyo so baza ba kolo ba propriétaire ya ba lopango te. Na kati wana ezali na ba locataire. Ba misusu peut-être ba kontaka na mwa mbongo ya muke wana ya kobima ezako ya versement ba futa loyer ya ndako. À part loyer ya ndako. Esengeli ke ba futa courant, ba futa mai. N'est-ce pas? Mais bako senga bandeko baki 3 tobo iteza malamu pour nous protéger. Et d'ailleurs je demande aux Congolais de nous protéger parce que la maladie Covid-19 est là, c'est présent. Mais esengela ki keba étudier question wana kino na suka pour que peuple na biso a subi misère et souffrance au tozana ngo te ya jour au jour. Misère wana ezalaki il y a 3%, mais lelo est commis il y a 0. Qu'est-ce que vous voulez dire? Misère wana lelo ezalaki il y a 89%, ou plutôt il y a 80%. Lelo tokolo bakile commis il y a 93 ou 95%. Il y a misère. Fin du mois, il y aura des factures du courant. Quel que soit régie des eaux, quel que soit, madame, j'arrive. Quel que soit courant, quel que soit maille. N'est-ce pas?
Sur le plan social, échec. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, madame. Bozu décision, il y a un nombre limité de bis, c'est malamu, c'est mabete, n'est-ce pas? Mais balier le kola ba wenze pour aller acheter biloko kolia. Est-ce que kuna bato ba contacter ngo kuna te na balier le kola ba wenze. O ba wenze na biso toyebi ndenge bato batutanaka, n'est-ce pas? Ndenge chaleur ezala na kati ya ba wenze, ba biloko na nyoso ezala na kati ya ba wenze. Donc madame, c'est comme si au pesi na droite, au récupérer na gauche. Donc comme si que au éviter bateau, n'est-ce pas? Bazala atteint na droite, mais bazala atteint na gauche. Donc madame, s'il vous plaît, c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Hein? Pardon, accorde-moi na kosenga ndeko kuna na régie, accordez biso ata moi 5 minutes. Effectivement, Nakoloba. Donc, Tala Ndenge va présenter Bisso scène. Scène où on est lokola nini. Lokola Ndenge va moni na France, va zuba décision moko. Na États-Unis d'Amérique, va zuba décision. Na bamboka mususu va zuba décision. Alors maintenant il faut qu'on s'appelle sa peuple. To s'appelle na biso ka population, ba mona ke biso pe, hein? Tozupe ba décision. Yango tolobi que les opérations de charme continuent. Et ça qu'on continue pour faire distraire notre peuple. Mais nous disons ceci, nous demandons à notre peuple, balanda conseil, au président Nabango bakenaki ko élire, au ba pesa qui confiance avec 62% de voix. Oyo a pesa ki bango, oyo bo pesa qui est le 30 décembre 2018, le président Martin Fayoulou a Pesaki Bino conseil Oyo Omes a Pesaki to bisonyonso to observer ba conseil wana peto salela yango. Moi mboka Michel Mangala to comme na biso presque à la fin émission na biso mo tourna na biso ya suke ya liboye mikolo leki to mona ki plus de 1500 burundais ba kota ki penza na est ya mboka na biso na ville ya Goma et puis na sima ba meka ko zongisa bango esika bango ba utaki kasi to lel to la muki to moni pe occupation zambienne et ko tukuna na Tanganyika esika pi Zoé Kabila azali bongo gouverneur to mona ki mo ba désordre de Salma ki kuna makabo sami ebele to ebité occupation mo ba bela rabutu mo yango to komi komona on penza alay ni boy lobi zaki ba burundais lelo oyo komi ba zambien ba kota kuna esika wapi Zoé Kabila a ko diriger na ebité na likambo na mo mokuse okoloba nini maman eza motuna moko monene me oko bisanga na lobango na mo mokuse mais je dois faire un effort pour que na se résumer maman oyebi déjà parler sur question ya occupation na makambo nyonso objectif eza ya balkanisation ya République démocratique du Congo. Donc, ba occupant ba multiplier ba stratégie. Na kotali sayo 3 formes de stratégie. Mais ce qui est important na kozona no mi balé. Hein? Oyo nanu na minute okoloba basa ko étudier kango malembe parce que batia ba lobeli yango nanu te. Biso tozela kaka ba lobeli likamo ale to bandi ko loba. Au lieu que to banda déjà ko dénoncer yango, to lingi ko dénoncer yango te. Na loba nanu mi balé. Il y a liboso ezali nini? Il y a liboso ezali otobengi modification ya constitution. Balingi ko modifier la constitution na article na yango 10. N'est-ce pas? Parce que l'article 10 c'est le bique la nationalité congolaise est une. Personne ne peut la détenir concurremment avec un autre. Donc nationalité na biso mutu oyo azui nationalité mosusu, n'est-ce pas? Automatiquement à perdre nationalité congolaise. Na kati ya likambo wana mayele ezali nini? Oza koyoka ba kolinga ke ba modifier constitution. Ndeko sesanga déjà kuta lança ki pétition ba biango pétition hein ako senga ba signature ya ba congolais. Je na banzi ke na minute likambo eza déjà na parlement na pétition na yo wana. Na ko dénoncer yango na ko loba yango.
Landa maele mama pardon ba pesa mama muke minute muke na se résumé. Bongo bako sala nini? Ba modifier article 10 wana. Pour que nationalité ya biso, hein? Okoki ko zango pe ko détenir yango pe na nationalité mosusu ba reconnaître double nationalité. Piège ezali wana. Oza koyoka mama. Piège ya occupation ezali wana. Toyebi malamu que ba frontière na biso eza ba frontière moko poreuse. Donc Rwanda koko kota ndenge alingi, akoko bima na ndenge alingi. Uganda ainsi de suite ba mboka wana nyos. Prévané oyoki makambo 14 000 personnes. Oyoki makambo lelo ba Zambien ndeto yokoyoka bakoti na mboka oyo zoe azali na Tanganyika aza ko diriger. Donc elingi kolakisa nini? Elingi kolakisa likambo oyo balingaki kozwa parce que bakanisaki que peuple congolais azali faible, peuple kuna ya est bazali faible, que basala balkanisation, mais bamoni que ba congolais balingi kokabwana na mboka na bango te. Ba peuple na biso ya est baboyi. Et maintenant na mayele wana qu'est-ce qu'il faut faire? Tolu multiplier ba stratégie. L'un des stratégies balingi ko sala eloko oyo pour soki ba modifier disposition wana ndeko tiko ba makambo ya solo soki ba oui ba modifier disposition wana bandeko wana ba congolais ya lokuta ba congolais fabriqué, n'est-ce pas? Bakoya kozwa nationalité. Tangu bakozwa nationalité, n'est-ce pas? Bakovanda kuna parce que kobosa na te kuna ba yosa nini ba oboma bato hein. Ba congolais ba ko boma bango siko ba komi ko kima ba komi ko libérer mabele. Bango siko ba komi ko remplacer ba mabele wana. Osali ko yoka. Siko kaka bato oyo to ko reconnaître double nationalité. Kaka bangonde bako créer autonomie kuna bako senga basa la référendum ya autonomie hein ya bamboka o kuna ba kokana kozwa parce que ndeko yokanga malamu ezana disposition moko statutaire ya Rwanda ya constitution eza repris na constitution ya Rwanda, n'est-ce pas, qui dit ceci, je pense l'article 17 si je ne m'abuse pas, et le biboui que un citoyen rwandais a koki ko perdre de nationalité na yete ata une nationalité mosusu. Or origine ya babanya mulenge lelo toyebi ke bazali babanya Rwanda bauta na Rwanda baye na République démocratique du Congo. Donc quel que soit quoi bakotika ko perdre nationalité wana te. Merci moi ndeko nabaki weloko mibale oza ko ba makambo ya oko tuna mituna solo. Mais olingi ko benda tango. Maman, pour notre pays, nous ne devons pas se taire. Likambo ya recensement. Likambo même recensement, il y a recensement wana. Recensement wana. Ezaka kapena ba même objectif. Il y a qu'on reconnaître, n'est-ce pas? Nationalité et pays, il y a ba faux vrai congolais. Il y a ba faux congolais wana. Oyo ba kokota na ndenge ya moyibi na République démocratique du Congo pour que ba koma ba congolais. Alors tangu to reconnaître bango que bazali ba congolais, bazali na droit ya ko décider, bazali na droit ya ko voter, bazali na droit ya ko sala nyonso comme congolais. Mais les lots devant refi ya ba congolais pour que est na biso wana yekendete. Mais bango maintenant comme bako comme majoritaire kuna bande kona biso nyoso ba kima bamboka, n'est-ce pas? Ba tika ba village wana bango baza ko remplacer. Vous comprenez madame? Devant cette réalité bako ya ko créer autonomie, bako ya ko senga autonomie, ba sengi référendum ya autonomie pour que tango bako ko voter oui et laisse ya parti et que et reconnaissance internationale ba reconnaître parti wana na niveau international. Alors toko beta mbela
ce sont des questions au lelo ezoloba na noté. Mais ngai Michel Mangala. Oui, ngai Michel Mangala na lobi yango. Pona mboka na ngana kokanga mon côté. Donc cette intelligence, nous devons mettre fin à ça. C'est pourquoi nous disons toko accepter référendum mon côté. Qu'est-ce que je voulais dire? Recensement mon côté. Namboka na biso. Tant que régime ya M. Kabila, le système Kabila est encore là. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, oui, ce qui va modifier la constitution, et ça peut m'embêter. Mais Toboyi, Basimba, article 10, il y a constitution na biso. Ce qui va que Congolais, n'est-ce pas? Bakoki que va reconnaître faciliter plutôt les Congolais, n'est-ce pas? Pour que Biloko na bango, n'est-ce pas? Ils allaient toucher, n'est-ce pas? Congolais nyoso o yazali pesa Congolais solo o alingi koya ko investir na mboka na ye pape ça y accès wana ya koya librement ko sala ba faire na RDC librement sans que ba conditionner yango na disposition ya article 10. Donc ngai na lingi koloba boye na komona que projet de loi ya ndeko na biso c'est sanga na ko benga yango comme si un projet de loi, n'est-ce pas, il y a balkanisation, il y a République démocratique du Congo. Merci. Donc nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, accepter encore cette proposition de loi parce que c'est très dangereux pour la République démocratique du Congo. Merci Mwanamboka, M. Mangala. Merci Mwanamboka. Balanzi Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé Rolanda Biso na Mwanamboka Michel Mangala. Tuti ko sola penza na likambo etali bokono coronavirus Mwanamboka Michel Mangala penza beleli na likambo etali occupation zambienne topé ugandaise ndenge e ko luka kota na est ya mboka na biso Congo to komina suka. Merci na vos na sima ya caméra Joël Francky, merci na balanzi banda biso partout dans le monde entier. C'est les Tunga de Lausanne, papa Jean Compaoré, Jean Bon, mon papa social depuis États-Unis, mon vieux David Olito. Peut savoir un numéro na yo. Pour na likambo oyo na uti koloba il y a constitution, puis il y a recensement. Nazali na posa bandeko babenga to solo la likambo oyo. Peto ko senga na diaspora, n'est-ce pas? To ko tala to ko luka moto tia pétition moko. Pour que baboya parce que bazo a raison ya diaspora. Pour ça koyoka que diaspora za na posa ya ko investir to boyité eza malamu. Diaspora a sala comment dirais-je babé ango pétition hein des pétition moko pour que ba la qui ça refine na bango. Il y a modification il y a article 10 il y a notre constitution. Bakoki ko zwangai na plus 243 81 57 94 970 plus 243 81 57 94 970 bazongo ndeto ko profondir masolo lisusu. Merci. Balanzi Congo Live Télévision to komina suka ngala bino suku nzamba zongi te to monani na mikolo ezali koya.